C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir est notre devoir. Bonjour fidèles internautes et bonjour dans le monde entier. Merci de la confiance et de l'amour au PC dans l'émission Nabiso sur la vérité. Place de la Abino, vérité toujours en face de Nepsa Abino. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Black Panther Boussole 612 Machiberi. Donc parmi les grands animateurs, il y a beaucoup Nabiso, il y a une preuve de musique Nabiso. C'est-à-dire le loto mais qu'on analyse vite fait musique Nabiso. Puis on a tout à $20. Si que single Nabiso il y a $20. Si que les autres comme un niveau sur 100%. Tout mais qu'on soit un artiste, tu es évolution qui est né na poto, activités zanini, sur les années, projets zanini. Avec Black Panther Boussole 612, donc vous allez décider les lots, tout balingara Boussole, vous allez connecter, tout balingara musique, vous allez connecter parce que tu es un grand animateur Boussole Black Panther 612 Machiberi, Léoné Mission de Bisso. Donc tu sais bino, c'est beau partager les beaux la Bisso Fox, donc beau partager mission comme il faut. Merci de vous conseiller, vous reprocher, vous encourager, vous pour merci beaucoup na bateau tout vous soutenir Bisso moralement, physiquement et ça peut faire plaisir. Donc Black Panther Boussole Machiberi 612. Bonne santé. Ouais, bonsoir Mikenyema et bonsoir na téléspectateurs tout ba la Bisso na maman oyo. Santé 5 sur 5 quand au monde donc Black Panther quoi. Bien habillé hein? Merci. Voilà. Tu as le beaucoup plus pour nous déjà évolution dans l'artiste musicalement parlant à un niveau ni pour na nzembo la kabiso ya $20. Ouais, ma campeuse a pépélé déjà. Dis que c'est ici là qui vu que moi ba problème ils ont la vie. Donc tu patienter moi muke quoi. Tu me patienter pour yo bika ingénieur dans qui ma ba travail ba nene na PCP Mbote. Serge Kabangu. Donc, il y a déjà tout récupérer plein et puis c'est bon. Et je t'en vais prendre. Je t'ai belé plus de 2 ans si je me trompe pas, nous préparons. C'est ici là qui m'est bon. Il y a un problème à santé, il y a un oui, bit. Vraiment, cela c'est ma caméra. Mais le cas est bien dit, bon. Aussi qu'on a rétabli déjà, donc, ça en a été quoi. Ouais, on a l'idée. $20 précisément, Eza album, Eza single. Non, c'est single. Donc, générique dans Nzembo Moko. Une chanson, ouais. Moi, on a une salle d'animation. Donc, la 4 marché single, on a featuring Eza. Rien. Featuring Nabagolé, Max Baz, Passingangi, Mijo Sente, Billy Sente, donc voilà. Dosté Machine, les magiciens, donc Jimmy Kewe, Tosali Moussala, Moussala Salami, bientôt on va clip donc. Mais on est un single là, pourquoi pas si on a trop sûr bien, bah moi ça bazan appareil belé beaucoup sans savoir maël pour na ko ça les logos ose puis ça bateau bien sûr bon. Na habite trop sûr na yoto, mon a featuring peut-être même so ya comme les solo à chaka poids. Non, featuring les amis bête pour bisomo déjà tout en là na mutu oh à l'acceptation de là. Mon doit tout le monde place c'est commissaire. Donc aigle na PC ba Mbote Sikazali avec tous les respects. Donc ni tété et bika. Donc tout ça na quand na solo liban. $20 et bima wapi. Tu autant en wapi. Tout c'est là on a chaîne YouTube. Et bima na ba plateforme tout déjà. Na YouTube na ngai excusez
ma voix yebiga biso ba mali libanini donc YouTube nanga déjà ba s'abonner ko tout na tcha rien Gelor Boussole officiel ba mona makambo to ezana donc chaîne YouTube nanga ngwana oh YouTube nous laisse ça non tcha rien na tcha rien mais ba s'abonner déjà ka pona Boussole et la pesa makambo allo téléphone ouais des fois t'es miqué to solo la mokili pe comprendre que t'es à poser pierre et que nda toros des fois t'es otikana na poto après otikana na poto o comprendre ni est-ce qu'il fallait otikana na poto to faire rejoindre na move te fait na za on a fauteuil jaune zala biso na monter ma pembe te fait na za na poto faut otikana na poto mon télé lo na ya donc ça va grâce ça m'a en vie donc il fait qu'un débrouille na pesi mbote na mère na Ifani Muteba la reine mère donc na moni pe Sandra Muteba Shekina Muteba ba ben ngombo japonais donc venanga Varzino Muteba Kokobara Loen donc na pesi ba tutu balinga ngambote toujours ba soutenir nga de loin wa don Fumu Blaise Fumu les Mazarins donc toujours même moral aussi capé ça Masananga Gi Kabemba Calvin Kunga on est toujours ensemble Gianni Katanga Maître Noël Botamba on a na biso na vie sociale vie famille otika na poto bien pour moi na musicalement parlant comme si on est otika na poto 2 ans musicalement parlant bien na biso tout à l'heure déjà oui na eloko yali oh okalo téléphone ti générique ni eleki nde toza ti lelo allo téléphone exactement lelo déjà kangai banzoto ye après allo téléphone banzoto ye on est nzemba ya king on est chanson modernisée na mbonda wana ikaso on est générique ti allo téléphone vandati saranati pour ça pas zonga F victime et victime est un groupe d'accompagnement les orchestres étaient les accompagnements groupe d'accompagnement et puis voilà ngalo na tikala nana ndenge na tikala ndenge na lit na ngamo na osama kam na ngai oyebi ka ngana prêtre donc ba opé ba yebi donc voilà $20 aux travailleurs banani yo moko producteur tous en amout mo chalo beaucoup pour $20 ouais LC Zaliwana donc tout travailler na bango sikoyo marambo ke 5 sur 5 place na obeta les 19 na messe na pesi mbote na beta concert na beta déjà mi ba playback ou ba concert on a habité que tout temps no ba playback na comment un système à live na orchestre bon d'avance déjà bon zelo billet OK non te nga fo moi te tant on a invité et bien de fonctionnaire on a produit on a là déjà on la via on donc tant on a singi so on a tana ebiki ozoape temps pour nga te yo mutu na to tambola to sala ba Grenoble voilà to kenda ba Grenoble na yo sala msano bien so iba na messe wana posa papa ngela ya wana te tant na lobby boy message ya da capter basali nde to gibi to sala kat na ebisa hotel te basoli pa kolos to ya biso messe wana makambo to ya 5 sur 5 ça bien voilà donc na messe aux adresse au beta katoza au Québec concert ouais na adresse na beta na tous les week-ends ouais couleur d'Afrique donc pas ya vient en Dakar il y a ngabata tanga etroté quoi motema ma tete wana moni pe vient na biso wa père nanga quoi papa Tchadé ya mama Adèle apesi mbote bisika baza quoi donc makambo ego mitokos to sola pena na ndenga bien et on moni le ozoratin ça va bien quoi faut ozoratin ko patiente à la vie et puis au moins on passe $20 et oumelia et umeli me bat ba yokanga bat ba mona ko umela anati wana to beton na fali popa aigle king inspiration allo téléphone et la rondeni olalaka oloti parce que et coïncident balamoko cri na yo yango ezalaka titre générique on s'inspira andeni pour ça allo téléphone et musicalement parlant ezara na sanini na bito so tchaka kwiti olalaka bien ozara place mo bo mélange d'orange inspiration allo téléphone parce que yango pesa porte d'entrée mundu ki liboso pour na générique pour to buka lukutate ezai vraiment première
coup première balle de Tokoloba et crochet en générique ba massa ba intervenir ba babi na pc moto ba magi matango fort ba kabuya ba bloquer ba identifier mais de l'eau cri na comment titre ezalaka titre ya générique bapesaka yango osombaka to yo mo wa ovanda kobula osala lo téléphone te wana ezalaka bonzambe kaka mpo eza message eyaki ezalaka déjà euti na lola ti ah ouais ezalaka déjà donc pe à son âme papa nanga Charles Mbaya ayemba yango déjà donc et puis ngai na memi yango siko na mona biso ya ndenga pétage ah ouais tokena obongo tobongola mitema quoi voilà ah mais vision no bike eloko na chambre ezalaka depuis pona obulo zongisa ngo et puis zonga nete ezalaka ti on dirait muto créant félicitations ezaka ba savoir faire en tout cas merci kozana aigle omoni tant ozalaka il faut apprendre makambo ebele mutu na mutu azana na vision na ndenge à capta quoi ya omoni que il fallait kopesa bato le meilleur n'attend tozali na poto déjà na Bercy tu es à le téléphone et puis voilà les longs allez allez abola il era disloni li après to kwina ralenti ya to ça mambo ralenti kimia kota nanu kimia voilà li bola imate maître Noël Botamba gangster sauvage ezara pese mbote Botamba Noël tant na belele wana poto on a gangi to bongola mitema ça veut dire kimia kota il faut ralentir pour ralentir bango kota vandi msale salama on peut s'appeler danse wana za danseur ngaza danseur naza bassiste ah bon naza ya mbunda kwa donc nabeta babiloko wana tu nasala makambo wana tu nakopesa mpe badrumer mosusu mpe exercice obiki asala yango moni pele neti boro obetaka mpe drum nabetaka ko nabetaka mais obike nabetika mutwashi walingi débat banano na mutwashi obike po to comprendre bien soki obi obetaka drum obetaka base tout le monde avait fallu abetaka base si je me trompe pas te na ndenge pena te omoni na ndenge ba animateur mpo nga aza animateur nazalaki na bamakambo ebele na ndo osala napesaka danse na bakaba master nasalaka boye tobongisaka et puis voilà moto to ayebi ke boussole azala bongo kasi wana ngi naloba te soki vraiment wana batalent wana tout le monde appelle les mêmes talents après prépa fali obinaka bien obwakaka nayebi te so oyembaka bien nga nayembaka so oyembaka guitare base obetaka osimbaka nga naobeta balife ah ouais fo mwa kunga show puis voilà fali mpe les mêmes asalaka yango déjà na famille na bino à part yo na fali bakoko badescendant baministre bazalaka oui na mboka na biso bakoko baka na biso bando beta bandule ya babobongo moi babiloko na pesa beta ekaso quoi mpe na tweli ya kiri beronge ilanga osongo donc fait fond yango moniki ya trop loin apesi mpe petit makambo alo téléphone avalida donc musique on est la famille makila mais omona baspectacle nasaka te na bandule omona badonne na bimisaka makambo ezali mosala esalami bato bakocomprendre ke avanda na aigle apamba te quoi kozwa formation yaki ndoki nayebisa donc na messe obi obeta journée le 19 déjà le 19 oyo déjà donc toza na messe toza na messe wana nayebisa yo donc LCA mobimba Fabrice Trésor Bakala Nikcheta Patungolo Maître Melaka Dema donc Maître Merlin donc batutu balinga gelor boston na bengi sibino le 19 Titi Kevin Pouloulou donc Parzori à 57 Didombala ndinga bakin na bosanité bale likunga Popol Makola Junior Mpia donc na ndenga mikili ba shagika di matozali
Bajani Katanga, Bamara Swag. Donc, équipe est amenée, famille est amenée. Je pense qu'il est bon, on met ça en anglais, donc avec le temps. Et Bandosa, la musique est bien. Mais pourquoi pour la messe? On dirait que tu trop la messe par rapport à la vie. Et après, mais trop. Pour nous, on sélectionner la soirée. On va sélectionner la soirée, ça la met belé, Saint-Valentin, mais quand on a les 19. Ah, la messe. Il y a un problème, on a un psychosystème qui dit mieux. Donc, qui dit mieux. LCA qui dit mieux. Donc, tout ça, on va comprendre ce que tu as la vidéo. Tout là, ça doit aller quoi. Tout là, ça doit être messe. Messe. Tu fais la messe, moté au messe ville, ma belle. On a un beau cananga, donc, la simbi ma solo. Voilà. On a tout sambi là, messe. Donc, les 19, tout sambi là. Tu peux faire tout, la messe, tu peux faire une moté. Ceux qui producteurs à solo, tu as messe, tout le monde a mère Annie. Tu as messe, tout le monde a bandeko bazaka pe bien à la messe. Ba petit na Nathan, donc ba on a pena ba staff ebele ba béni. Donc équipe est allée quoi. Messe pene équipe est allée même na Paris à ba Gikabemba ba ali ba Calvin Kunga ba Osika Pesa ba Valentino donc équipe est amenée. Na F Victor beti combien de disques? Combien d'albums? Ah na beti 3 trop. Bablom Souto Beta na prêtre Emoro. Mais Bablom Souto Beta et Bima mais bon Bablom Souto Beta na mouvement mais na beti trop déjà l'équipe Misato l'équipe est 4. So tango Beta va concert nous répéter tango ba rumba nous Beta là-bas tango Beta. Beta ra qui aigle. Aussi permission. Ah aussi na permission tiens. Ah OK c'est ngai. Donc aujourd'hui m'a fallu aujourd'hui ba générique. Voilà. Ok, c'est normal. Il y a mon pote moi dans ça ma camp. Voilà. Black Panther Bouchol 612 Machiberi to yambio lelo. On fait une photo à jaune monter mes apembe. Analyse nyo ça pour la musique na biso lelo ndenge zo évoluer lelo toyo kavayi mimbonga cotisation musique na biso ndenge poko mona poto. Moi idéologie peut changer, au bac ça peut moi logo moi les colo pe ndeko monter est-ce que musique pour yo na mikili. Hôtel est-ce que musique na Afrique. Nenge makambo ezokindili bambonga matanga ebungi makambo ebelebele discours ni kozana etaki artiste. En tout cas discours ezaka bien pour nzamba sali grâce makambo évident nango donc net ba maître Gims déjà ba kitwana ba aigle bazana ba daju ba koti makambo ngo donc on limité que 25 000 ebunga isusu quoi. On limité. Est-ce que on regrette pas aux amis ici congolais? On a regretté aux amis congolais. On a regretté d'abord nos congolais, on a regretté aux amis congolais. Parfois, on a musique de kin parce que les amis ici, yeah, il y a des amis musiciens. On a tant de salles la musique, on a biso. So cela va ami qui aime ce maram sous. La sens on a comme on a contredire Nzambe. Que son Nzambe eba qui a ça na poto pour sa musique. So ba congolais na linga ba que la banga le téléphone. Son a été. Bakri nao, yumo créer tout sombre. Tout travail à peine à battre. Na créer. Moi te que na salle au téléphone pour na yoka qui mais na yokaka. Donc na yokaka et on moni na salle au téléphone. Donc voilà. Alors le téléphone au yoka il s'inspire na frère na biso, mais na bakri no musupe et arrive un peu nakata bexi bayoka kaska rabatise mishishirima totoroboto bang bang batbaganga fali engana tuno question nga et arrive pas vendre yoki bill s'inspirer pe na biloko bill o sali pe loko mo po yoka bill. Oui yaka parce que yaza bon déjà tokobo a été ça makamba bien malgré tout moko boye. Chance va trouver comme ça un message. Hermoni. Tenabi malgré Hermoro boy ben mais va comme ça un message pour Yebi Kaka. Vous êtes télé. Mais expliquez moi ça couleur na biso. Tu peux monter ma pembe mais moi to sentir to profiter que tu es Hermoka ne bat balo barati. Balo barani pour na yo nabil. Tingana été par rapport à yeki il faut amatsa makambo susu. Mais sola otala hein.
Au monde de Arafat, ça a image na yé sous c'est ça là bien, il est encore répété quoi. Donc pour ça déjà grand. Donc na ba sens on a lobeli quoi. Mais il y en a bi au travail peu bi pour mis ba crime sous boussole. Oui, na ba ti crime au travail bi le ko c'est mon crio na joie pe na temps yo ka giner. Des ali sinon ba idée ba crime sur na boire on a ba concert vite fait ba danser, ba sebe na ba danser mais ba on a boire na disque. En tout cas ceux qui ba style na ngeza moi ndenge ya ngamo ko trop. Moi muke na landa na bando landa pe presse. On dirait biso on dit manate hein. Kondima déjà que aza déjà makasi. Oui, si. Si ko fona baksani likona. Mais Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. na habité so yemso o lobino vérité bi kosi wana motema non parce que bill déjà tant bino boyi pour bolanda pe limite ba bill bazana okosomba CD ebité na travailler no bill Yebi président boka. Yepa boka kana e na boité mais biso so tali déjà beteli na biso na bango za différent. Et victime soto beto comprendre que ça c'est différent. Mais ko yoka ye na ba travail na boité. Omo kotanga PC. Omo lianga cerveau. Oh. Ah mais oui. On sait que comme linga na lo ba makambo yo lingi. Te ngana olinga olo ba makambo olingi. Na ngo clôture biso. Ndi to sur la boye bill quand même à grand. Bon yo travailler nan. Baté belé. Pour au sein de l'animation, ils ont exemple brigade. C'est Léo. Yo tout est donc yé bossana. Au travers nan sol. Na travail baté belé. Ba veju na mumba bazali. En plus ngane na boye. Na autre planète mon na veju na. Ande. Oh. To butama moi moko doto date mon anniversaire. Doto travail depuis kuna. Nga le 31 décembre. Donc on a bilé ko kat na nga ba plein ali na travail ba biloko belé déjà donc na zala na vieille akumbanga pesanga cadence même yemo so na betili solo est choqué. Donc na zala na ye akumbanga ye aibinga ye. Mais ayoki siko lelo alo téléphone petanga au solo là. Chez Tiban ou les blancs personnel. On a papa na tara vie aya matanga ya père na biso a bokolanga. Na beki asala accident na terra kamina na yolo veju na mumbafu donc on a peur donc on a déjà na ba option belé quand est solo là mais ba temps ba rejoindre sous temps découvrir on a $20 pour comprendre que était azoita na e on a c'est mamba bien quoi blanc pater ça na biso motema pembe to lobi ba bonté ba grand animateur à part Dieu na mumbafu tout à côté il ba respect belé. Tout Kaloji Bazali. Tout Kaloji, ouais. Mon premier. Bato barolo ba pena ba esprit wenge bangwana. Ah ouais. Que ba vieux mon senti que prêtre donc sur les kambo muto lobi otungisa ete que poisson ba bilamba na ye abimna parler na pour lo n'importe quoi na télé. Déjà muto ba jara wana te po. Tanlé tellement makasi a rêvé maramususu. Muto sala ndombo le cri muto sala cri na ye quoi. Sala cri na ye oetikala. Tout Kaloji. Ouais, mon premier. Apparaît. Décatolo bien. La brigade Sarbati Bazali. Babon Bazébélé. Thierry Henri Pali à Poka.
Mobuka. Tu as vu bon tu es grand. Mais ba grand ba ngona tangiti. Bon la liste ba grand na bilate. Azali o natangi yo. Utinga mena kombo na na saline. Tu pose autant en terre. Natangi na bia azali. Mais on va faire calotité. Voilà, merci na Gédéocas d'or, Gédéocas papa d'or. Gédéocas papa d'or, tu peux si merci pour yimutona sima ya caméra, tu peux si na fa ya basket FB100 mbote tu peux le 19 to kutana bisonyo so na bobini na bobini tu que soutenir fa ya basket na soirée na DJ Dutona do Zarana, DJ Ken pa Zarana to kindo tocha bana mai na biso pour toi na conception moko tu te so ko permettre biso to relax vidéo to photo ya moto so yo déranger te on ko permettre biso la conception émission na yo mère ou benga merci na ba tonton na ba père ou benga biso pour na courage soutien et tout ça la biso souka na plaisir et les qui na ba to apesa biso mbongo parce que conseil na bino nombre de partages ils ont beaucoup de soutien au sala ke biso pe tout mata donc merci ba tout partager biso na ba tout soutenir biso na marambe bele merci photo to chilio yango ndeko na biso blanc pater boussole to chilio photo ebi tonton on a face à ba fan kaka aza face à ba fan non voilà ba tumbo kaka ti ah ouais bon ba ka to kuma na ngawo ya ba kalo ko neti ba kamo neti ba genre ya ba faire na ngao na lina lancer message na yo Célio Serge tous en ah tu ngana o solo là poser une question ce qu'on en a droit ah non poser une question te o la tsanga image o la tsinga photo on va répondre tant o la tsanga photo quand même on a droit répondre mais tous en voilà oh Célio te non nous ont expliqué au cas cité pour comprendre voilà mais ce qu'on retient dans la photo vous pour poser une question faut en répondre et c'est bon. Voilà, au Kolongolango, na expliqué pour les photos, ba fan, au Cambodge, pour MSU, on a évité, Pour la ni, vous avez un problème. N'a un problème dans mon touté depuis na photo. Vous mettez un orchestre. Na photo, vous avez un problème dans mon touté. Ah bon? Dès na vandara. Na balo mon a fait na te bat ba ebele pour bat balinganga. Bat ba sepela na lo téléphone pesanga. Bat ba mon anga trop te pour na se comporter alors la vie nanga. Je suis chez moi, ça vie qui dit mien et puis voilà. Donc baka eza baka bato batombo kaka donc na opesa bango espace tinga na beta masona bango. J'ai pas besoin. So tantôt na lobby kombo ya Célio par rapport au moni les oiseaux des mêmes badi. Donc ça passe pas chez moi. Vous comprenez? Donc vous avez des arnaques limites. Il y a un moment de question qui ma question pour moi. Non, qui ma question, tu n'as répondre déjà. Donc j'ai rien à voir. J'ai rien à voir. Donc non, le bamakambo bateau et au bazar ba fan, mais ba comme on déconne. Tant bazo ya vendre na ba kit. Bo sombi ba bilamba na bino aline. Bo ya ko dékonaka. Na ba komba bato. Ya moni lo ba déconner na komba aigle. Na frère na Célio. Et ça va bêtise. Il faut respecter ndenge biso to yé to respecter la ventone pour aigle bongi si ba via bato. Aigle changer ba via bato belé. Ba niveau morote pe ba ozara niveau morote. Makambo aigle sali na carrière à musique à Congo. Il y a sali rien. Il y a un moment où il faut ça un jour pour en profiter. Tant on profite, il faut ça la macasse pour ça là. Mais il ne faut pas faire des bêtises. Mon tarot a zo bâti na niveau anate. Pour na aussi le zoba. Mais oui. Nandeni. Bah propos na ya tenir na télé. Bon mon yango te soeza ki aigle. Benga bolo belango tina ba TV5. Benga bo sala ngo matati ba ivoirien ba comprendre que sali mabe. Les Camerounais va comprendre qu'il y a ça l'erreur. Mais il y a tellement zélo côté, faut ce que et sous kana boy pour na biso batalako. On a peta aigle. Ou même na mikili. Ou beta bexi. Le rolaye, ou ba mema biso tout. Yeuta kima. Boyo.
ngana kima te Yo sa. ndenge mukolo kesa kima Ah ouais. ngana tikala mingi na kozwela telefone nango oyebi frère fo bopesa basango makambo omona na telefone nanga wa mopandisango mopandisango azaka teke polo baka makambo boye kozaka ya mwa marke mpona moto okopase mpe message kete neti aoloba boye ezalaki boye ya solo oyebi bien ke naza kopere oyebi bien ke naza kopere opa namoni oyela isele yo te bon nayeli ye te nazo expliquer par rapport ya bafani ntango olakisa ngai omoni tokotika moto akosala mwa délire na nkombo na mais soki moto akomodekone na niveau moko boye papa ozopese te na makambo oyo olela no na bakombo baniveau baveka bosi ebo aigle mais na niveau mpe ya parcours par respect nde loba na modero mala duchesse par respect selo aza na mwa parcours koleka o na nini yo mpe nde olobi mabe mpo na ye parcours ani azango koleka musicalement parlant yo na sele yo tokocompare bino te na ndeni na age bien na musique na basuccès na basalle na baévénement succès ah oui succès si ma vie rate ndenge mpe nazwa succès si ma falit oh ben oui ntango baningani babenganaka ya sarani baboyaka ye bango to asarani nana récupéraka ye ntango avanda libanda siège na biso koyela biso na ba 12 heures wana titititi kolelaka bato bamalewa wana après prêtre akende na studio bayembi mpe baclipe abosani siko lelo bokomoya na baarrogance na tv to permettre yango te frère bosala komolianga cerveau bon nayebi te soko eoderange nga na lobi ko biso mpe toza mpe bana ok aigle asali donc sele oyo bando oya na rep na bino avin libanda koti bamalewa mais série wana fo bayemba otortanazi oyo bayemba na aigle vie déjà makambo droit chemin mouvement ekendaka mikili ekomi osenga coup de pouce bamaster to babenga na ye basolisaka ye te via bacomportement na ye mais motema bandal ta lelo ti oyo balobaki osaute limite ebosangaki babilombe mpe toali so tokenda kobenda na ndenge ya bible kua goliath abeta david abeta goliath libanga goliath akwea oyo aigle osalela okweyisa babiloko wana mpo ekomama donc jalousie kozala nango na ndenge ya musique na ndenge ya bien mais ekokomaka te na baniveau wana oinsulte motu ti mo wana oya père de famille oyo asali makambo so batelemisi bino mibale babi bapona nani liboma bazwi yo sele nde mama na liboma po déjà toyebi te mpo olakisa bapoubele osala ba n'importe quoi mais délire faut limiter ezala oza père de famille siko batia osiko place ona otya wana esepeli sao non même pas donc voilà c'est que donc faut tokenda bango bongo neti balingi musique ekende bongo yango ti omona baplace bango bakenda kopakolela bapoudre wana oyo bamona yango ezalaka basalon congo bagrand hôtel bazénith de paris bapanda osala yango barépétition tolakela yango bongo bato wana basuccès so bakenda korepeta kuna bino boya kobomela yango nzoto boso bilamba line boya komankaka bato barespect na télé bongo eloni ela soki basomba bilamba line mais bilamba wana bana balara osomba yango te omona te forme nango so otali tomonanaka toyebani te oyo eza télé tobo tokendaka kayu tosolako makambo wana te nayebi makambo na oloba oyebi laisse tomber nalobi oyo nalobi je pense ke bayoki donc bablague wana eza na limite mpo elo te aigle ero wana vie na nga ye moto asali nga lelo mingi ata ya mingi te oka naza naka fiere ozalo na ali donc nde alobaka ke soki makambo ya bango na vie ntione eza ya bango na vie batika bango na vie batika mpe glasa makambo na ye moko na biso bapeti na ye alobi makambo na ye akretie mpe motu te eza normal so baponi ye te bakopona nani ibo oyo yo bakopona mpe te un jour te ye alobi yango na sansi bila abeta kane oui toboyi te nga na boyi yango eza ya sangana ayemba abeta bongo mais eza baimage totala te nzembo ezali ti nzembo akane wana ezalaka bayemba bato ebele ti totala yango ti tomona eka na kana yango problème eza nini problème eza kaka omoni kolinga te différence ya kane ya bile na fali
différence à Kanwana déjà ça que à prester et bandeliti souka ye moko. Si. Mais tout le monde a accompagné votre bobine. Te bato bobine déjà quand qui a filmé. Et ça que bana na bobine ba starter. Bien sûr. Mais yesko bila qui na ba star. Ah ouais. Donc ba mastane ba star ba sangisi ba sali force lo ka bien monani. Mais ça différent à pouvoir OK oza yo moko kati penzembo. Stade continue. Donc ambiance c'est ça qui bien. Alobi que na sens que soko lingoko tango doute ba rotiana na place na. C'est que son mutamonani ça dérange pas. Jour d'avenir ba otiamuto ezali comme teke boko ya et comme problème. Comment tout boko sanganara bino tout boya na komba mutu moko. C'est pas bien. Ba mona télé o makambo héritier fongama. Pour l'année. Mais pour cela na aigle. Si vous avez un serveur au papa, toi aussi 23h. Mais Miguel, vous avez une émission à 23h. Vous avez un serveur papa. Miguel. Makambo héritier fongama pour na wero pour na fali. Papa. Pour na présaza pont. Ba solo la tie, ba solo la l'avion mais makambo so c'est ça ko loba na télé temi que pour important te pour à permettre à biso te to loba makambo pour structurer un mouvement to collaborer. Ya moni biso to ya na télé te so lo ko lobeza te. Ba ko tchaka si ba solo la tie. O ka te que prêtre comme là qui est des arabes passage au suba. Les moun tout ça va ba solo là. Et le maramba wa tout mon até et qui est bien. On dit un cerveau. Maintenant beto katia tali ça y est qu'il faut respecter papa. Il faut respecter, il faut zonga na makolo na ko bunga te lokola. Ba misu ba bunga nzela. Prévenir le mon até que ndao beta bango ba dada. OK na biso na mbango tout ba comprendre te. Fali muta se déplacer là na kiti héritier. Mais na kati avion papa migi nga mati ba avion 3. Avion ça na ba stress mususu. Avion ça ba makabu susu mutoko sapi crise bwe. Mutu mususu ako bandolela. Depuis bon matin que mutu mususu o mono ndire netka. Donc avion mutoko telema, avion mutoko telema ndezara. Après ça vendre trop na VIP. Héritier pas trop na VIP. Voilà. Tengana lo bona mona. Mais jour wana na zarate. Maintenant, oui. Ouais, boss lève. Ah, patron. Si. Non, contredire yoté. Nous avons expliqué que ba solo là. Makambo ba solo là. Prêtre talisaye. Kenzela ndeza bo epoza polele. Faut yeba ozala bien na vie wana. Yango moni ke yemo ka belela dadit. Et simba to simba. Est-ce que ça reste à vérifier ou bien eza parmi procédure à solo ma solo mabe solo la ma wana ezate OK ma solo spécial mutuna na ya okanga na moni okanga photo to kanga photo eza aigle akutani na petit na ye artiste congolais te ko chape héritier petit bon toi na te azate mais héritier na presse ba ma statin bien sûr beaucoup chape petit bon azate petit frère na en tout cas yo soko sala ngobongo soko yo sala ngobongo ezandenge bino bo salaka mais ngana oloba o batu même na ndako ba biki na oloba yo ko accepter héritier vie na TV héritier aza vie na ngate moni siko te na ndenga âge normal mais aza père de famille n'a pas manqué respecté mais près aza mukolo à la TV mais makam na lobi na ko ça petit bon et yonde muto comme sango ya ndenge olingo sala wana na lobi que par rapport à âge na près aza mukolo na voilà na ko cité oui ko tinga PCA te na sens yonde suko mi ko tsaba PC par rapport à makambo yo milukela bien cerveau voilà ça reste à vérifier ou bien te pesa za mukolo tiko te pona nanu pona makambo héritier na mais ba solo la te ye nebe lobi o yambaka yebo solo la ka solo la na yebiso makambo na lobi ke ba après héritier aza de héritier pour asolo na fali mais ba solo la makambo parmi makambo ba solo la presa yebisa il faut boma moto na vie il faut linga vie oh mais nazo yebisa biso to vanda na prêtre to solo la prêtre obetela biso ma solo biso e bande ko arriver tantôt na kata bis. Tantôt tu es dans hôtel place ça pour ton dans hôtel morte souvent tantôt tu es là au moins tantôt va na c'est singi tantôt na piscine na ba chef à télé biso peut en penser to causer ndendu les cœurs le bayer moto to kutana ki na wa télé kai bien faut boye baka vieza mulai musique ingratitude ya trop moni boye tout c'est normal mais quand makambo tu loba to télé maka wana fallait conseiller héritier il paraît pour te confirmer non té
Photo qu'on a mon aura fallu tout mon. Voilà, et ça parmi les conseils à solo là na. Yo pas fallu be télévision. Et bon les camions ma bezana oyo lingo vendre la ngona ndenge. Donc to vendre te, to vendre c'est la ngote. Voilà photo jaune. Bon, éviter pour ngana mona, éviter tanto yo lingo kena pour. Mais lelo OP vera mona fallu. Moto pelé quitter mata. Fallait agnater artivailler artivailler la longola sur Instagram nini so ndenge nini mais même conseil au PC ndeko na obise zala bien avion tsone mais fallait faire ça exemple zala bien ti suka na Koffi Olomide na sala zoom so émission na loba ki ngana loba mamba fait confiter pour na bato amona mabe par rapport à ba art sezoleka ve Koffi normalement aza vie mo aza mabeti na prise eza bato kaka bayaka kana sika kenda kezonga ki so lande dia ba vie on bazana tanto Orlando tanto ba émission mibimba si donc voilà muto rotala siko message au passé vie pa yo kila kai via sala bola mutro ye pas sala presse bola mutro donc ba sala na bola mutro quoi vie a sala presse bola presse pas sala mais Koffi ndire le kia oui il faut les gars kati ye mutasala ye o katena bi ye mutasala ye donc mais presse a sepelisa ye ya ngomone loko wana pesa fusion wana bati ko taba moto wana po musique congolaise to comme na po sa ba vie wana bazala na si ta pa mukolo bongo asilate pour aguada apa mukolo tata au reva pe nini ta mona Koffi na carrière na un jour peut au robeta mais ça featuring na Koffi Olomide boussole blanc pater et c'est rappelé na projet mo même so comment na déjà na vie to zala na une fois na studio a été sur ozonga et sous na mémoire to solo là bien quoi vous en êtes là comment pour nae au mona na lungine rien nazata na idée ndingo na te to kutana kaka to ko kutana studio na manager na Valentino na claque na PC Pembote ando ça va travailler na plutôt côté wana a un bibso normal et puis na solo liné moins minute azai pe na ba regret ya ba makambo susu o tanto le kaki pona makambo kabuya tuna ngango to solo li ezai na normal quoi mais ya ko rêver non et arriver à péter que o ndi bozara na F victime bien master mo bien yo azo appel à Koffi Olomide pour intégrer quartier latin tengai ngai déjà bi nga déjà il déjà des ans donc to benga écouter pour ça autre trahison déjà mais bino nano abeta pa trahira nan ndiko ba bureau abeta pa bino trahira mutute mais ya ko luka vite il pour que luka vite na quartier latin te nga luka vinde ni déjà aigle déjà sali makambu ganfa nanga asali makambu yango nga na zawana na pesi makambu na zwi makambu oyo ka pete pa master pete ke asule na non lobelo makambu ndenge wana oke funda ya obanga alobate black pater surtout ngai neti ngai eza neti ngai mutayebi ke so lobiga likambu ba kansondike ah ouais parce que bata maison mère neti to vraiment masolo roi David Koffi abenga boto ebite to vérifier car pour bango za ba problème trop bata wenge ah bon mais mona te bango basilika pamba batomboka mabe bango batomboka fort ata likambo etali bango to mona ka baye na TV basiliki oh kasi bango basala pe bongo bata wenge ah ouais on te makambo sele asali ausika makambo boy donc on a donc so ba traduire en français ton ba tamboka libanda ba comprendre na donc tu as bolo là to finga mninga na TV jusqu'aux au finga c'est le bolo les pines mais on réfléchir ba mon ko finga mutu oh dès faut finga comment on sale logo et logo ko étonné ngo finga nani les sous fallait poupa et il y a montant on a vendu na vie mais oui kende ba beza ba il y a internet cho et ça va bien mais moi les 5 ça va tout limite oui tala tipo papa ah et logo on est zongi ngana la lité na vie mais c'est quoi ça yo ko pour même ba na braza aux 8 au kokité
baninga bakoma oluese mapango na ba chinois na crédit yo oluesa lupango na moto atekaka soko na boutique po apeso $5,000 oya poto po yalinga kinela ngo président na ba clip na metuka alors mutuka eloko etombokisaka eso yango wana Black Panther ezali plaisir na biso ya bao na fauteuil jaune na émission na biso sur la vérité ça biso plaisir merci na respect à R na ponctualité rendez-vous merci vraiment tu sais bien nos fauteuil jaune za pour mutu nyonso artiste nyonso ya kosa la promotion ya opesa message toza dispo toza la $20 et ça merci single oyo artiste abonguseli biso tozela ngo toyoka ba créer sika to bina lisusu après allo téléphone alors zo tane ya lambela biso biloko bien bon déjà vidé déjà miki donc bon réseau bimango là na betando la le 19 après le 19 to la la faire vraiment to linga to ya na studio en tout cas ça l'a plaisir vraiment présence na yo donc ba frère na pe msusu ba passer temps on a travaillé quand ouais tous les cas mais dernière question na biso isa na Congo aux la musique moi comment tu pour l'idée moi mon nene imagine faut ça featuring pas fali ça mon nene avait na fauteuil jaune au bout les agubo non rêver honorable Zakari Baba Basu ah venanga indu ça te pese mbote les livres nzinga na moni mbamo Zak les petits Zak na ndenge sko ya fauteuil jaune pour te beta na vie na batige mais rêve nanga za sko veut pena ya kuvandisser là ah tozo causer idéologie pour veut me te pesa bénédiction au monde via solo la trop via pesa batebele via pesa la bénédiction parce qu'on a boulé neza boy si à nous veut vider faut na payer pena veut billet on a des spécial ngam na kata billet à vie so ko za na kin na tindele billet kin ay ah boende zalaka pour ça on a pernanga boende zalaka jusqu'au zo kanisa ni na musique na biso ke ni na vandi boy Black Panther na musique mo na komona ilongi peut-être ya faire rigola na voix na yeko simba nanga to betele au monde par exemple. Bon, on a un déjà, et on les a pas mal, parce qu'il y a un grand, à ça là déjà, on a peine on peut s'agrandir là, couleur moi bien ou bien. Donc, les artistes ont déjà pu visionné, que travailler na bango, et puis ils sont dans Basungi, na six na ba projet na osala après wana, to fongola ma solo quoi, et zaka plus biso kuna na Congo te donc ils appellent moi partout moni biso bateka biso moi trop quoi surtout en Afrique comme Cameroun tout taka ba biso to koma ba Niger na Niamey pour pas citer ba New York ba Los Angeles ba Canada ba nini to beta ba polo nga beta polo États-Unis na New York grâce à King donc na boka ngopenga moko tokendaka chanteur moko na maître Mado va passer mon intervention tokendaka na Neymar Ambassi Bourgeois na pesi mbote nga mo aussi alimentaire na vie na baya na sima félicitations merci mon Arnaud Madou Mazawa na Franck Kapaya donc baya ba utonda donc ya tezana mais soliste du Congo Félix Taison de ba forme encore et toujours donc na pesi bango tout bambote. Donc, mais ça c'est bien toujours garder une bonne relation avec les frères no batikala na mouvement tout de Kabouya là na son niveau tamoli ambassi on dirait dans c'est orchestre mais bon moni na ndenge no logique er moto sola na vérité vie moni yango tout à l'heure tout sola na biso que buzo beza na limite buzo beza na limite surtout un super de famille je suis responsable déjà. Donc, il y a droite et au salaba. Mais rarement, il y a bêtisement dans la télé, tu vois. Tant on a eu, la socorreur réalité. Non, mon imbala sima, qui est il faut ça. Mais tant on peut n'andou les pays, ça peut pas système tu as. Mais non, ko apporter image, mon côté na immerment à ma bien frère, na surtout à idanga. Ambassade, ambassade, l'inga d'ailleurs. Tant que dans les États-Unis, raison avant. Avec tout, ouais. Tant à comment mutali boso oyo azara na ndaka ambassi po baza côté moko c'est Kabuya ambassi kabele même téléphone balara ba traitement ayebi hier mo ba biloko wana to bosa na ngote ba pe bato ba loba pe ndeta ngo makambo esali mapoto ya miki c'était pour être il faut azala tala pende wa osenga e azape mutabundi po yo yebi pende ta azalela ki ya yini préparer te na makambo to sala wana
ezaka ba récompense tant Mais ba Kabouya. récompense ouais Oh. te ye zala tende to sa ba préparation moni te Ya ouais Bexi. ouais moni te que to beta école après to beta to beta ba générique quoi to beta ba générique azala te Mais il peut osara programmer te bato azara programmer non mais émission mais yo il paraît que famille muté bonde la fali po ya na yo. en famille muté gangaka ton na gangaka ska rabatise michishirima totoroboto bang bang fali yo kaka yango na biso famille yo famille yango famille bachepwa bato bayemba ba image ezaliti ba image ezali solo na nga seconde pe na sola non mokili eta biso famille lobby famille ko lobate na makambo wana makambo musique etala ko tu famille te so etala famille mena ya poto tongo pour être bandé ko former nga ebe pe choisir les ma dangereux moi mutagenda mikili te mais abosa ke aba dance na ba club aninga asala ba clean ye ba pour mon en jupe cri sali boy et matsape mouvement na beta ba drum na ba concert mususu to kenda na ba Angola ba nini. Ah bon? Ben oui. Concert moi vite fait ba ya ba bima ba nini pour être pénatala ba na ba ça. O gelo ndeni faut simba machine. Na mata na tempo. Pour monter na betelio na biso ke ngana swana na misala. Na opeso ka dume na biso betela nga mutu asi. Voilà devant au Cambodge. Ah ouais. Oh, bah Drumer. Même Arnaud. Pour moi, sur la Arnaud, bah mère Drumer. Mais on a payé Arnaud, bah partition. Et puis, bête là, ben, na payé ça. Arnaud yebi. Vous quand on a payé ça même semaine. Semaine na bonda ba beta ba bonda ba kosa. Elle est là. Gundungu pam pour. Yo. Na payé ça ka. Voilà, merci Ezagi plaisir na biso yambayo na journal lelo. Merci à Negodo Atali biso, merci à le monde entier. Remercier Suzana Batorobwaka. Dernier message tu dis qu'il est 19 toi na messe. Toujours rendez-vous ba na messe peut noter rendez-vous adresse ezani restaurant ni na messe. LCA couleur d'Afrique. LCA couleur d'Afrique. Voilà. Donc baya ba savourer tout. Kolia comme la musique a bien. Donc ça vraiment bien quoi. Ba remerciement. Donc na remercier mingi Bob Biangana, Père Doublé. Julien Iwala, John Tambwe, donc na Bosanité, mère Nangai et Sika Zali. On a dit que première émission na ça en année. Ah ouais. PC Bambo et Sika Zali, famille Nanga Mobimba. Ba staff Nanga Tunakin. Donc ba tutu balinga Gelor Bosol, ba Christian Matimba. Ben Ngombo japonais. Fortina Ngombo. Na Lyon, donc encore mes condoléances. Des Fatih. Na famille wana basali trop o abungi wana aza vraiment moko ya bato yo batikanga te depuis basasa yango moni ntango na belela toujours ben ngombo japonais po ya tongo ya makambo ebele donc na bosani te ya Didier Mbokolo Pichu Bongoso masananga na Dar Jonker bezala kaka Gérance Peugeot na bosani te. Donc, tout balinga gelor boussole plezoya et obi makala troté après bandulio le 19 déjà makambutu donc toningi sambo kana ya on peso siko date na affiche incarnation ba moko quoi misala kitoko tous allons avec plaisir merci tout merci na Fire Basket merci Fire Basket Guy Basket Bosanité Diesola voilà Diesola agence karamoko place makambu betara direct merci aussi na masananga Julien Bassende, agence FB. Donc, Simbi Masolo quoi. Merci aussi na Gédéon Cass. Na Bosanité Masananga, certain Wamanakyo. Na caméra toi na Gédéon Cass, Papa Dior. Gédéon Papa Cass. Cass Papa Dior. Gédéon Papa Cass, Yaba Dior. Tu peux simboter aussi na Betty Mwembo. Tu peux simboter na Betty Mwembo, la force tranquille, mère na biso. C'est-à-dire, maman, tu peux essayer de monter la biso, de la part de papa Gédéon. Papa. Non. Ah non, papa Nord, de la part papa Nord. Merci na Fire Basket. Rendez-vous à les 19 na Aubervilliers. Oui, na Bobigny, je m'excuse. Rendez-vous à les 19 na Bobigny, tout le monde parisien.
tokutana avec Fire Basket, tokutana biso nyonso tozala wana DJ Lutona de ozala soirée kitoko soirée makasi na Paris. DJ Lutona Dieu le sous na PCMbo. Mais soy toké na messe, toi na soirée artiste DJ Bobo. Au monde na wana donc les 19 tozala par-ci par là. Donc restez connectés branchés. Merci de tout à biso, merci de tout bazaki, pesi biso attention et puis na bandeko ba partager tokutani mbala ya sima.